Oui, obongo ba konzi musu to simba. Yo zomona o général moko bazozo ba promotion banini. Ngande mutu na simbiye. Merci beaucoup batebele bakolanda biso na ba chaîne différents ebele. Merci na mama Mwanda Ntemi ye azamu Kongo. Mwanda Ntemi anike nkulu mosi ke nuana kasamu na beto ba Kongo. Buala ya beto vonda kuzimba na kati yandi kezola ni tula na tudwa. Donc ye azam mingi na côté ya Bukoko. Merci beaucoup batebele bakolanda biso na ba chaîne différents ebele. Merci na mama wana ngana zakuna te. Sala partout. Wana ezapo na bango. Ezapo na ngai te ngana kolandela eti. Ngai lelo na kolandela yeso ke ayeli boso na ngai alobilinge loko azana ngoposa oui. Merci beaucoup batebele bakolanda biso na ba chaîne différents ebele. Merci na mama ngana kozata na ba 8 ya ponde ngozomona ngana zotala partout. Nazotala partout. Nazotala partout. Donc nazana ba miso ebele. Soko otala partout mokonza mboka mso sala combien les mandats. Merci beaucoup batebele bakolanda biso na ba chaîne différents ebele. Merci na mama bako partager l'émission na biso leo tokiti na venir Selemba ou tu kotala spectacle te tu kotala mate mais tu kosala musala na biso oyo to sala ka tu koswana moko ya ba maître bien benga maître te ya za maître ta différent na ba maître moto mona ramona ba lekaka ya za na ndolingi nae na olinga ye moko se présenter azanani auti wapi asala kanini après to kota siko na kati émission bonjour batebele bakotala non se présenter ozanani auti wapi bon nga nazaki sudi oyo asimbi makambu oyo asalaka makambu na likola makambu kisudi fuma bakodia nazali kisudi na ebite soki boko mi poser ba question bele kisudi lingolo banini kisudi elingolo bana biso na mboko na mnoko na biso nzo ya fioti mambu yingi donc muke nzunda kwa muke na makambo bele donc boyeba o kisudi elingolo ba fioti mamda kwa muke na makambo bele voilà yinzo ya fioti ke na mambu mingi ya kufuluka kisudi kezo tuba ya wina yoza na Congo Central mundu mekatuka na kati ya Congo Central na mbatambengi mekatuka na mbatambengi donc mekatuka na fait fond na boala donc mutuba mekatuka na boala donc na uti na mboka na fait fond ya mbatambengi na ye pona kosunga na yoki batu bazolelebele na ye pona sunga ba onyoso bakutani baya ko sepela pe na sima ya kisudi baya ko sepela na sima kisudi mais lelo ozali moko uti na Congo Central osala ka musala oyo tenyo no ilaksa nini tenyo bulata hawo teni oyo eza teni na ngai tango moni ngai et se présenter que oyo kisudi donc ce que tali bien eza ndenge moko te na ba teni mususu batu mususu balataka donc soki na ko telema omoni ndenge ezali donc ezali ndenge moko te na ba teni mususu eza teni tango moni na lati boye c'est que présence moko ya ba esprit ekoya nesika nazali oui ah on doit émission hôtel ma pose à choix ya moté mais au monde olobi doit émission hôtel ma pose à la choix bon il y a problème te na ko telema ya problème te ma photo za la vraiment moi bien lelo ozali maître nga lingi émission za la show nga non fait mato kende mon entier na Congo Central à représenter ani Mwanda Ntemi ye azamu Kongo Mwanda Ntemi anike nkulu mosi ke nuana kasamu na beto ba Kongo buala ya beto vonda kuzimba na kati yandi kezola ni tula na tudwa donc ye azam mingi na côté ya Bukoko voilà ni magaepe umitanga zo sala ki Bokoko tokoboya epona nini soko moni mboka olele koma boye po babwaka Bokoko po babwaka biso yango nde tokoma komona mindele ngai na ndima te tango baloba ko mindele baleki biso te
mindolo baleki biso te. Mindele baleki biso te. Est-ce que mabiloko wana bandika bandolo bana babenga ngo so ba makese so ba nini bandika mo manantie mando betera ya solo vema bino bopovuka ngo kuna. Oui, to povuka ngo wana eza bandika to komisa ngo lokola ba grenade na biso. Donc ezola kisa kibokoko na biso, spiritualité na biso. Mais katana boko kate bandika katana na nzela. Nana yebisa ke katana te. Manantie mavanda bwane mama bandika. Bo wana tokokende musika. Tokokende musika donc na koloba te. Bosala ngo no lolenge ndene ezaka na butu bosali yango déjà bozwindika bo formango bosali to ezaka. Non, spiritualité ezana makambo beleza kaka butu te. Mo ipe makambo susu salema. Soki oza na posa na sayelo likambo, obengi ngai na 12 ans na osala ngo te. Do fona zela butu. Merci. To continuer ce qu'on a masolo ma auto yeto sola ngana yo ozali makese olobi ke moko na makambo mukie me na makambo ibele na kati. Makambo kisudi mukie me na makambo ibele na kati. Lelo batebele babimeli biso ana kati internet bazo ya bazo kosa biso boina bo. Est-ce que oza lelo ko dévoiler ma oyo bokendere pa na ete oyo bokendere pa na ete oyo bokendere pa na ete. Mbosiko mutu oyo ayeli boso na nga ayeko senga ke kisudi naza na posa opesa ngai pentacle opesa ngai démonstration na koloba kombo na ete. Donc soki lelo bomoni nga awa na kata Kinshasa boye ko luka nga place na komeli pour que ezana mutu moko oyo na salisa za na ba pays mususu yende mutalelaki na ba kombo batu mususu. Ke oui aye ba memi eti na temple na ngai. Que kisudi nakuta na ba maître mususu na ba réseaux sociaux mais baselinga makambo bosolo te. Tango ayeko lakisa nga image moko mbo ekamusi ngai na lobi donc bana mususu nazo pesa ka ba démonstration awa musala nde ba sala ngo yango. Alobi te kisudi na sima na nga na lingi ba misusu ba sepela. Nazo matana ona kin yo pe oleka osunga ba onyo so bakutana. Oyo na bosolo o vraiment vérité monde bazo lia batu mbongo bazo kosa batu après yo na vérité vraiment o pesa tu lumière ozoyo ka bien naza maître te naza ki sudi fumo bakodia yo oyebi na famille bino kode bunga bosaila ngo te bazongo na famille mususu luka ki sudi fumo bakodia ko salela yo soko beti plus 243 84 92 91 971 okomona ki sudi plus 243 84 92 91 971 okomona kisudi fuma bakodia problème nyo sozanango problème nyo nazolo ba bien problème nyo sozanango ozana mboka musika depo komo ozwaka documenté oluka musalo ozwaka te obundana kozwaka te sokutana kisudi okozwa yango ozana posa document yo ozobela osida kindoki obotaka te ozala to sali 5 ans obotaka te 10 ans 12 ans de mariage to botate wana ezaliand na sala kango yo okutana ba problème nyonso na nzoto so kutana kisudi kozwa solution naza limité te kozwa solution mais kisudi lelo za mboka na biso ya Kinshasa oti ba Congo mboka na wape mboka ope kaka mboka na yo mais lelo tango ozomona mboka ndio motango ozotana na monde na bino milimo poyo obyo bandi makambo na âge ya 8 ans donc bino famille mobimba bosala makambo voilà mais tango otala mboka o est-ce que mboka na biso balobaka ba pasteur mbatie biso na erreur ya mboka eke na libulu take bino na makambo na bino milimo mboka za libulu to mboka za libulu mboka na ndenge na biso ya molimo ngana mona ka libulu te parce que yo soki olingi omona mboka na libulu ozo se dépendre c'est que pas mutu lukande o se dépendre na ndenge na yo moko tango kutana kisudi okobanda ko se dépendre na ndenge na yo yo pe kozwa porte-monnaie magique na yo so kozana posa ya promotion na yo okoluka kozwa yango ozana posa o ya promotion na côté moko boy okozwa okomi ko dépendre na yo moko ba o bazomona mboka za passer c'est que bazo dépendre na batu netinga kisudi na dépendaka na mutu te ngana dépendaka na batu oyo bamona na kate onimela nzambe ombe nzambe asali biso bino bokansaka biso to sala spiritualité to yebi nzambe te nzambe na Jésus a différent to ezanga lo nzambe na Jésus mbo ba misusu balobaka Jésus mwana nzambe mbo na yebi te nzambe soka bima na mokila bota nzambe amona na kate nzambe aza mopepe siko ndenge ni abotela donc wana na oke musika te toko tasukuna makambo poto dinda sukuna makambo mali bulunga linga suna yambi mutu aloba pe mama mboka nano mais le lotango omona mokonza mboka na biso Fachi Beton pona yo mo ndozo mona azo travailler bien tozo mona ba faillite ça non pour tout travailler bien
président tosala na ye bien namoni te mabe nini azosala Congo central kuna za bien bon neti Congo central ye aza président Congo central dépend na ye te parce que gouverneur azali gouverneur azali na Congo central bon tokipaka ye te parce que nayebi te nini asalaka na Congo central nayebi te omona gouverneur a tout batu mona asalaka te atu namona na nga nini asalaka te mais wana eza makambo na ye eza makambo na bango ye na batu na ye ngai naza basé ya makambo na ko changer no gouverneur to batika kaka bo soki ba changer nga comme te na dépendanga na ye te soki ba changer soki ba changer te soki ko tikala na tikali wana telinga na eloko te maintenant na moltango ozomona lelo nde tozokende ba chef coutumier boza bato lelo pe ba pesa bino valeur yoza chef coutumier to oza koko ba chef coutumier donc ngai okosangisa nga na nyonso nazali chef coutumier parce que koko na biso azaduki na mbatambengi azaduki na mbatambengi biso toza bantekolo ya duki ya mbatambengi donc chef coutumier pe na mboko est important ezele ponctate ponani moko soki bozomona pe mboko na bino ezokende na mambo to po bobwakisi ke bokoko bobwakisi kikulu na tutu oui ponani bobwakisi kikulu soki bazongi na kikulu bakomona bazonga kikulu bakonza mboka to bato bazosambela na église bazali boso ba église kolobela ngai eloko wana te yebi nga combien de personnes nga na simbi combien d'églises nga na simbi na Congo parce que dévoiler bango te po ani bandimi ebele babima na kati kuna batika kobebisa bandimi te wana ba offre na ngai nako dévoiler bango te yo lelo soki ozwa eloko moko epa na yo ezomona na mokili mbima soki na bimi secret na okosepela okosepela te peuple ebele baza bona libulu bazoyeba te mais bino bosala makambo yo pasteur oza na poste oza na église moke koma munene plus 243 84 92 91 971 comme c'est munene nde akomona soki aza na poste na nga kobenga abenga limero eza wana abenga kisudi ayebisa nga poste na ye ata oyo bozomona ke asimbi eloko asali oboye laisse ça sala kisudi moto asimbi makambo wana nyonso wana eloko te ye ayeki kozwepa na biso siko ngai napesa yango bato ye akokokana na ngai te akokokana na ngai te eloko te nyonso tu basukaka epa na biso bayaka biso nde bato tosalaka bango nakodévoile motu te wana baza baoffre na ngai oyo nde akobebisa mibeko ye nde nakolekela liboso nalobela ye mais comme tel baza baoffre nakodévoile bango te bakonzi pe bayaka epa na bino kota l'état gouvernement banani bayaka pe oui eza na bakonzi mosusu bazali omoni ndeko na ngai nayebisa yo mokili oyo ntango balobi ezala na misu mibale te mais ezala na 4 misu elingi oloba ebele ngai nakozala ata na ba 8 mpo ndenge ozomona ngai nazotala partout donc naza na bamisu ebele mokonzi ya mboka mosusu asala combien manda bon wana nga naza kuna te wana eza mpona bango eza mpona ngai te ngai nakolandela ye te ngai lelo nakolandela ye soki aye liboso na ngai alobi ngai eloko aza nango mposa oui obongo bakonzi mosusu tosimba yo ozomona o général moko bo azozwa bapromotion banini ngai nde moto nasimbi ye général bazoboma bato monte général moko azoboma bato atia bato na congélateur ba général bino bosimbaka mpo bobebisa bango milimo na bango mpo bababaka bato sikoyo biso tosalela makila te soki omoni moto akomosala eloko wana propre volonté na ye biso tosalela makila te ntango oza na posa eloko nasalela eloko biloko na yo okosomba yango nakotravaille osali makambo na yo mpe esili donc nakosengo makila te général abomi moto koloba emoni mpona peuple congolais omonaki moto akoti général akotisi bato na kati ya congélateur ngai namoni olingo menganga mingi ngai mpona bagénéral wana naza kuna te basala oyo bazomona bazosala ngai soki oye na ngai oza na problème nakosala problème oyo ekolukela ngai nakosalela yo merci tokota sikola makambo oyo osalaka lelo oyo osalaka makambo ebele eloko nini oyo okoka osala tokoloba na te mate oyo so boyi na okoka te bon ngai naza kisudi naza spécialité ya eloko moko te nasalaka nyonso parce que na manger rouge manger noir manger blanc donc eza na eloko oyo nalobaka ngai naza na base na boye te nasalaka nyonso yo mwasi mobali akima yo akenda bapoto akipa kosu te so okutana kisudi komona koyela yo
yo mobalo otikala soki na pays nini mwasi akima yo pa koma na bambongo soko kutene ki sudui okomona ye donc problème nyonso oza nango o mutu moko azonyokola yo o mutu moko azolandela soko kutene mata poste promotion yango babengi promotion soki oza na posa promotion na musala okutene ki sudi okomata tabota te mutu oyo abotaka te oyo aza na baproblème ya mabota asali 5 ans o 12 ans abotaka te soki akutane ki sudi akozwa mwana na seconde eza mwana o mituna o mwana nga kokuta wapi mwana oyo kaya nzambe nakofongolela ka nzela koloba te ndenge naza boye nayebi nzambe te nzambe nde ye moto asala biso tosalelaka makila te soki lelo ngai nazoloba boye naya liboso na bino eza nzambe banga bino babibino bilono bopesaka bato babelaka liboma okopesa mpe mutu boye ekomi nango opesa boye simba boye depuis na banda mosala na age ya 8 ans nanu nabelisa mutu liboma te nanu mpe nasenga makila mutu te baoyo bakolanda bazolanda baoyo bakutana na kisudi na sela bango mosala bayebi esalaka sentiment ya koloba na banda mosala na 8 ans omona te bato bamona ndoki 8 ans obandi mosala mwa mabe mutu na mutu aza na don na ye biso eza don ya famille eza don na biso eza kindoki te mpo olia oboma mais ozosalisa mutu oyo aza na kosuka osalisi ye mpe azwi oyo aza nango posa mais est-ce que le salinga bien pas na o ba mettre belé ba comment yela biso mituka ba mo yela biso vanda ba cité ko mana basi mais yo sans moi si yo vanda no na ba Kongo nimi ke yo sani musano zongi ba Kongo pourquoi kanga mi ko vanda na ba Kongo Bo ba Kongo kuna nde makambo nyonso ezali temple na ngai bisudi na ngai donc makambo nyonso wana kuna nde makambo evandi donc nako ngana tambola te natambola pona ni bongo soki na ningo sala musala bien sûr ndenge nazana oui ape na kichasa batu mususu bakutenda ngai na sali misala bazali mais est-ce que okikando bisinga ke na okikanda kalami te ba mettre mususu ba repa na ngane ba lia batu mondo besa maboma pourquoi benbo belisa maboma bo siko pona tali neti oyo ngana yambi oyo ayepa na ngai alelike akutenda na ba 5 personnes boye balele bambongo pourquoi pona nini mutoki ya mutu yo zolinga oli yango pona nini okoluka na makasi na ote po oli aka mutoki ya mutu eza malamu te donc natali ke bana o bazoya ke kisudi nazana pasa opesa nga makambo boy opesa nga makambo boy c'est que bango basa makambo wana yango na lobi ke boyeba bino bozoleka liboso po bokosaka batu soki nakuta ina mutu moko o elingo sesa musana nga lobi ke mutu mo nakosenga kombo na ye nakosenga atindela ngai ma pouvoir wana bana koko ebi koko wana bana nazolobela yo kutu kombo zolobela na yebi yango te na yebi ko mettre mon mitera wana nyonso bana ozoka te ozobenge maître nga maître te nga zaki sudi mitera olobi bien maître nga nazaki sudi fuma bakodia naza maître te yo so batengo edingo ndo banyi edingo bungana ko bangi edingo ngana soki otuni edingo kutana etuna ye est-ce que oyebi kisudi akolobela nga kombo wana te ngana za quartier te ngana za kisudi ataba oyebi combien de quartier ngana simbi koleka edingo bana nyonso o soki omoni ke lelo bijou kinzao oyebi bijou kinzao mwana edingo lelo soki akoma ko telemela edingo ezana edingo nyonso wana bana eloko te ngana simbi makambo na age 8 ans na simbi ngona na age 8 ans lelo 32 ans oyebi experience nini ngana zanango nakutana ne loko mote na sala muto lobelenga ke yote na kokite te au moins peka ba biloko ba momo moi batolier non na ipsa ke obinga sala makete na liaka te na liaka momo sko ni ba rouge ba nini bo rouge bino boyebi e signifia ka bino boloba ka kila eza makila te ndengo moni boye nazali boso na yo ezande ba présence ebele ba esprit ekwe kokutanga esika nazali le temps bazoya kokuta mwana na bango wana il faut baya kokutanga deya naza bien préparé. Est-ce que muto za na problème mukanda na poto soka bengi ovema biki lilu na tiembongo na nganje azo mukanda ozo wana eloko muke na sali musano na 12 13 ozo mukanda pe okozela te ni bako benga yo place ya ndeni ya na poto na biso esinda te simba spiritualité eza spiritualité oni ma papa Simon Kimbangu mbo Simon Kimbangu azali mutu oni makai mbo Simon Kimbangu fo oloba bien Simon Kimbangu nini papa Simon Kimbangu vraiment akufa oh yakufa oui oui oh ya liputa oui
On y m'a rappelé papa. Mutu ayeko zula biso indépendance na ndima yote pona ni yepe assistant na indépendance ya Congo. On y m'a rappelé église vous voyez. Bon, eza na église denga na ndima kana mokili o eza te. L'église des noirs on y m'a. Eloko te. Ba église des noirs nyonso zo mona pamba. Eloko te. Tata Wondo ni m'a. Eloko yoko comparer kimbango simo kimbango na tata Honda. Tata Wondo ni m'a. Na lobby oko comparer. Après ça ma colonna nini. Yo mona na ba Congo te to ke nga kenda na découvrir matika point mai mo ba kota ka ba sokola so sokola on bénéfice. Ah, ya solo. Maintenant soki na bandiko présenter bimango moko soko ke na mbengu mbengu. Ok na mbengu mbengu kisudi na ngai ya makasi ye wana oye ozui papa mbengu oye baka papa mbasi yokutana mbengu mbengu oh mbengu mbengu kisudi spiritualité na ngai ye wana soki na beleli ayaka esika nazali oye inkisi na samai oui oye inkisi no matina nini yana yokitama na samai pa oui ngai na kotaka partout mbengu mbengu wana papa inkisi papa mbasi papa batala biso zelo batala biso amo ba jengali nga spectacle elo mo beto mona asko poto mona make yo sala po ba mengu mengu na ba to GTA po ngandi masko yo to zelo mo be po ba ndi make na na obi maître nani ngana za maître te koloba maître te ngana za kisudi fuma ba sudi kufuma ba kodia oui na oya muke etondi na makambo ebele ndaka muke etondi makambo beto mona sko makambo ebele. Bon, et là, on a koloba naza kisudi monga ya ba démonstration te. Ah, yo linga no démonstration de démonstration. Ndenge balobaka na Kikongo buka mona buka kukila. Et là on a kosala eza te ke yango elobela bino soki ndenge nini obo. Benganga nde pona musala o sepela. Po oyo tali yo. Oyo nazo sala eza pona yo te. Mais po bomona. Pusela nga kiti wana. Merci pour les kiti bomo na bino moko kiti yango to zongi siko ya rovanda po to tala siko po nga linga ke monsieur salama ya to zongi siko ya rovanda to ta mambo eleka wana ezani bon mais wana mama Maria biso na nazolobela wapi Maria oyo bazali bisudi na ngai tango ozomona voilà tango ozomona tango na lobelo ke ngai naza mélanger naza na mangi noir mangi rouge mangi blanc de tango ozoka ba rose croix oh enkankar okoloba mindeleti yango nazolobela nga za limité te na sala ka nyonso siko to ozwani okozwa elo so za na posa kozwa eloko oluki o ezali porte-monnaie ezali porte-monnaie o ezali porte-monnaie nani akopesa nga 500 francs na 500 francs oyo ezali porte-monnaie porte-monnaie ka papier pamba oui porte-monnaie oyo eza porte-monnaie yo omoni yango papier bon oyo ezo signifie eloko na lingo sala misapi nde ekendaka question ebele na spirituel tolingaka yango te nakoyanola yo oyo nakoyanola te mabe nakozwa 500 francs natie na porte-monnaie na ngai nakangi caméraman zwa bien mono fungudi bisudi oyo eza porte-monnaie na ngai nakomi na temps na kofongola porte-monnaie na ngai natiaki combien awa 500 francs oyo kobima awa combien $40 500 par exemple jusqu'au mbongo oziongo
tango moni misapi na lakisi yo misapi po balobaka yo olobi nini manke kota la banque beni bo ça son la banque ngai ba esprit eke eyibi na banque eyibi quelque part na yebi te wapi mais tango yo ose IGF alandela bino yo tango oyokaki ke olobi ke omona IGF alandela bino ba manke zo kota ba kanga bakonzi bino pe bokota wa maka IGF alandela tango ozalai na posa olobi ke omona naza maître te nazali Kisudi. naza kisudi naza pe katiere te pona peliselo ba moto na bimiselo nioka na bimiselo nini forcé te olobi ne belé te ka 500 francs et bimi ba mettre mso forcer oh mais yo forcé te ngai naza kisudi donc naza supérieur na bango ngai naza kisudi yo na ndimi o vema po yo forcé te mbala moko yibi na banque oyena ngwa IGF alandela soki oza na posa okutana na kisudi plus 243 84 92 91 971 plus 243 84 92 91 971 okutana na kisudi problème nyonso oza nango kutana na kisudi ko ba ninga na o ba kosa ba bon nga naza na moninga te parce que nga naza kisudi naza na moninga ba o ba ya repa na yo ba zo kosa ba message no ko pesa ba oyo bazwa epa na ngai mbo eloko pesa makambo bazwa kosa ba donc eloko nde nazozela nakutana mutu oyo akobenga ngai oyo akolobela ngaki kisudi nakutana na maître moko alianga mbongo nakoloba tindelanga numéro maître wana tindelanga kombo na ye oyo akomona ngai moko na yebi osala nini oyo nakosala ngai moko na yebi parce que nanga nakolinga te batande ngwana bakenda kolia ba bino bolata na ba rouge ba bango peta yo okobanga mutu alati rouge okobanga yo okosomba eloko na rouge te na nzelo lati bona ba nini nyonso rouge okangi basinga rouge babilo nyonso rouge elamba rouge nyonso rouge yango nalobaki nakoya ko répondre eloko na ko répondre te za pasi pona yo yo mutu lati linette omona bato nyonso bolumbu bato fo banga oh na peso lata pesa BCBG merci to comme na biso na suka okopesa su numéro contact bato ba kobenga yo soko za na poso kuta na kisudi fumo bankodia okobeta plus 243 84 92 91 971 plus 243 84 92 91 971 wana okutani na kisudi. Merci to comme na biso na suka to sisi émission wanga na to kutani mbala sima émission ko ya maître kisudi wana bobenga ya maître te ataka kisudi eloko mukie mais na kati za munene pour mambasali andeti ngape na moni ngo mystique $20 ba kosa biso porter mona kangibo a côté lo musu na kati mais yeka 500 fois 5 pas mutu biso mutu moni mais ekomi bongi bili $40 le $40 na mboka na biso BCBG son héros a bossa na IGF eza mboko tokutani mbala sima ciao Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya Congo masolo danger masolo kitoko Congo France.com